Les amis, image nange katanaki na yebi te pourquoi nando sala nini na ngai namonaka image ekatani na bande koloba bandeko bolingo ezalaka kisi lorsqu'on se sent aimé ebikisa mwa ba maladie na nzoto ata mpasi eza ata mpiaka ezali mais lorsque la personne qui t'aime à côté de toi a comblé de joie, a comblé d'amour, tu vois un peu esala kobosana mwa bachagrin et puis kimia, tu es à l'aise. Pourquoi? Parce que tu te sens aimé. Yango bandeko, il faut rolingaka. Il faut prouver à bolingo. L'amour, ça se prouve. Il suffit pas seulement de que je t'aime. L'amour, ça se prouve. Oh, et à preuve d'amour. So linga moto sangote. Ah oui, au sangote. Donc pour ça, là, il faut linga. Et c'est l'anniversaire de l'homme, de pasteur, l'homme, hein? Comment ça s'appelle? Pasteur de la foi, Papa Nabiso, Jean-Paul Mayata. Un homme de bien, un homme calme, un homme généré à zane babenga ngonene. Ba problème na batute toyebi aza parfait, aza motu, mais généralement les gens balobaka malamu na ye. Donc c'est son anniversaire les amis, madame a surprendre na moi surprise quand de bomoni yango wana, moi gâteau, moi ba fanfare na ba guitare na ba moi loyembo bandouleman ba koteli esali moi bien, esali vraiment bien makasi, bien makasi. Nzama pambola de la foi à mon aïe et abakisa susu bambula na mbula oyo anu na mona bakoko a kufa rassasier des jours parce que biso tout okufa et asimba nzete. Nzamba pambola ministère na ye apambola ndako na ye mwasi na ye surtout vie na ye nyonso ya ye et toyaki ka po biso pe to souhaiter joyeux anniversaire hein? De la foi, joyeux anniversaire de la foi, joyeux anniversaire pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Voilà, c'était ça. Minga olobezate et tozalika na besoin topesa message oyo ka nde outuko loba ndeko mwasi outuko yoka pardon ndeko mama ndeko papa faut lingana na ndenge solo, faut laksa bolingo, faut pouvoir bolingo et ça là bien. Et quand on se sent aimé, on se sent bercé lorsqu'il y a l'amour, en tout cas comme blaramo mambo belé. Donc pour toi chiter toi moi joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire de la foi. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you de la foi. Happy birthday to you. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour de la foi. Botama et l'amour. Joyeux anniversaire, pasteur de la foi. Les amis, si c'était votre première fois de nous visiter, tikez la sur moi les bonnets. Et moi, like, et ça là bien. Que le Seigneur vous bénisse. Quant à moi, de bonnes choses à vous. Merci, au revoir, plus, bye. Les amis, image nange katanaki na yebi te pourquoi nando sala nini na ngai namonaka image ekatani na bande koloba bandeko bolingo ezalaka kisi lorsqu'on se sent aimé ebikisa mwa ba maladie na nzoto ata mpasi eza ata mpiaka ezali mais lorsque la personne qui t'aime à côté de toi a comblé de joie, a comblé d'amour, tu vois un peu esala kobosana mwa bachagrin et puis kimia, tu es à l'aise. Pourquoi? Parce que tu te sens aimé. Yango bandeko, il faut rolingaka. Il faut prouver à bolingo. L'amour, ça se prouve. Il suffit pas seulement de que je t'aime. L'amour, ça se prouve. Oh, et à preuve d'amour. So linga moto au sangote. Ah oui, au sangote. Donc pour ça, là, il faut linga. Et c'est l'anniversaire de l'homme, de pasteur, l'homme, hein? Comment ça s'appelle? Pasteur de la foi, Papa Nabiso, Jean-Paul Mayata. Un homme de bien, un homme calme, un homme généré à zane babenga ngonene. Ba problème na batute toyebi aza parfait, aza motu, mais généralement les gens balobaka malamu na ye. Donc c'est son anniversaire les amis, madame a surprendre na moi surprise quand de bomoni yango wana, moi gâteau,
moi ba fanfare na ba guitare na ba moi loyembo ba ndulema ba koteli esali moi bien, esali vraiment bien esali bien makasi nzambe pambola de la foi amona ye et abakisa susu bambula na mbula oyo anuna mona bakoko akufa rassasié de jour parce que biso to tokufa et asimba nzete nzambe apambola ministère na ye apambola ndako na ye mwasi na ye surtout vie na ye nyonso ya ye et toyaki kaka mpo biso mpe tosouhaite joyeux anniversaire hein? De la foi joyeux anniversaire de la foi joyeux anniversaire pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi voilà c'était ça mingi akoloba eza te et tozali kaka na besoin topesa message oyo kaka nde outi koloba ndeko mwasi outi koyoka pardon ndeko mama ndeko papa fo olingaka na ndenge ya solo fo olakisaka bolingo fo opouvoir bolingo esala bien et quand on se sent aimé on se sent bercé lorsqu'il y a l'amour en tout cas ekomblaka mwa makambo ebele donc po toshite toyembaka mwa joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire de la foi joyeux anniversaire happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you de la foi happy birthday to you mbotama elamu mbotama elamu mbotama elamu de la foi mbotama elamu joyeux anniversaire pasteur de la foi les amis si c'était votre première fois de nous visiter tikila biso moi libonné et moi like et ça là bien que le Seigneur vous bénisse quant à moi nous de bonnes choses à vous merci au revoir plus bye